Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV. Na pesi bino ba gros bisous uti pas de la douceur. Je salue encore mon boss papa Sibo Mutombo. Je te fais de gros bisous papa na kati allemande. Je salue encore ma grande sœur chérie cœur sensible balobi ende Diego Kao ya de la douceur. Je te salue là où tu me suis et puis na pesi sous remerciement na nga na ba abonné nyonso dans ba o bazola na biso ba internet nyonso tozomona ba commentaire na bino ba vie na bino ezo sala biso ba bien. Quand on est dans l'émission, vous avez le droit de savoir. Et là, comme biso sous la phénomène où s'est passé dans le monde. Donc, et là que ça la biso toyaka parce que dans na bateau bayaka kuluka biso donc toyaka te pona ko inventer li solo to vandi to dans to bito to ça la montage li solo no ezaka makambo c'est parce que na ba vie à bateau. Ezaki na fimo boine za la kaka na fleur d'âge à koli atangi et ça li ke ayeko koma na âge moko que non. Ok, non, mi bal bakoki ko attirer attention. La fille azaki na ye vierge, azaki vraiment na mamba mi bal te parce qu'il y a baki na vie na ngande za temps to kolaka. Mutu mutazaka na ba décision na ye ataka ya vie na ye ke ngande na osala boye na otambola boyete je peux pas aller de gauche à droite. La fille a cause la décision ya kovanda abattre la virginité na ye asali bêtise na ye humanitaire à côté université asili salobia na sisi université musala ezate mena mekasu ko sala métier mususu to pesa kombo ata fille ngo Sarah ye ko luka musala abani su ko sala ba formation na ya esthétique nezala kaka balobaka grâce ngolu esuvaka mutu partout ngolu ezate sope obima libanda po elanda na ngolu donc ngolu ya nzambe la nakamutu ata ovandi na ndako Sarah comme ça vanaka bo bon matin atalika ba maman moya veni ba yo luke ya Sarah boni oza bien naza bien oh telebiso toye awa toyo luka papa mais oh non papa la te mais les concernés oh toyo luka eza vraiment yo la fille ayo ko vanda avant nisipe bapa ya deux à la cage gentillesse et les cas le zitu oh non ya Sarah tout le monde a fille moko calme très douce to se pela kanayo mais en ndiro na biso mo baza na Afrique du Sud azo luka sala dans asala choix ya moi si mais biso to ba kini asala choix te biso mo to sala choix parce que to yebi ya Sarah na biso awa na Congo a se comportera bien azala bien la fille lobi ah maman. Donc la fille tellement yoka déjà ba réalité ba vie on ezalaka elle avait un peu hésité lobi mais boze la papa na pourquoi ya bon me un peu ko se mettre un problème et pas na e ba yo oze la papa na pourquoi ye papa pa moni na famille on peut baza famille moko na réputation ya bien papa lobi c'est bon bocha bango en contact ça rappelle a commis en contact na mobile wana parti Afrique du Sud et yo ça la basali dot wana la fille a bali vierge na âge à 26 ans a bali vierge Aki Afrique du Sud des à la kaka fête vraiment et salama qui les deux familles tellement peu de baïbana qui fait l'équipe vraiment bien mais quand on est dans le baka et le baka cœur sensible mi ben msu bazaka ba kadia pemba donc le banda boy azo refléter image msu mais na kat naye aza donc aza naye na double face la fille aye ko kende Afrique du Sud ba vanda mobile donc na début c'était bien moi sinanga je t'aime boy ba cadeau ko présenté pas ba camarade na moi sinanga ya kinaye ya Congo aye ah donc c'était vraiment bien et yo ça la quelqu'un non moi si aye ko koma na zemi dans zemi wana eluki nango ba kambo mobala komi ko silika ko sala mwasi banko ko tikela yembo donc tasko pesko la fille na mboka mpaya ayeba ina batute ayaka na eli bala alors que ko betela nani solo que ko lobala nani ko sala mwasi banko donc c'est comme si zemi wana ezalaki le bienvenu te na ndako na bango la fille amoni banko akangi mutema ayo bota mwana mais esko donc aboti mwana na mobile bakoma lokola ba ennemi na kati ya ndako donc lokola puku na nyao ko benga donc la fille au monde a bien famille na papa talibala ngona yaki mobali boye a benga pe belle famille na o te kanga mutema ebika mibali bazaka na mama kam na ba ma bébé te même makambo ele ki ko sala nga banko na lobane dans abisiko non va na nanda ko mais je peux pas lui parler parce que yé alingi to solate dans linga kaka na tala ka yebwe dans mutu na kwene dans nanda to comme le quoi attends me gérer abina do la douceur na endurceur douleur wana na koti libala je fais 3 ans
na boti mwana ngai nazeli mwana nga pusana parce que na avion moyen atambola mwana bébé za donc nazeli mwana nga ko masusu na 2 ans nde na ye kolobana kite libala na zonga Congo nazongi Congo mobali wana pesa nga ata 100 francs te église place na banonsa melande et donc pasteur wana nde asalaka collecte de fonds et ça li kena zambonga bien na zonga Congo nazongi Congo na passe na moi qui était vierge mais nazongi Congo dans la place on a kendaki na libala o ezalaki donc je sais pas ce pena le bezaki angate mobali kozona nga zemi puis mobali a changé linga face nazui mona na banzo bokola ye tellement avant na kende nazaki de na misana nga na bando sala et fongolinga mo ba relation na bantipe ko sa mo ba massage nanga na ki ko sa pe bat basuki nde sala ke na subi quoi na zo moi substance wana na kolsa moi nanga na kotisi moi nanga maternelle moi la lelo commis na primaire et puis lelo dans ce qui m'a mené ici que non na ya na pesa bino problème obo menko pe ko analysango parce que famille wana nde ba moni moi na koli ba molo ba ke non babala kanga na pesa bango mwana na ya kini na moi na 2 ans aujourd'hui mon fils a commis na 10 ans na pesa bango mwana est-ce que vraiment c'est normal est-ce que vraiment c'est normal donc est-ce que vraiment ezalaka na pesa mwana kaka boye mwana o nga na nyoka minaye na botie na passe na bolwenge nanga et puis na pesa ka mwana boye parce que bango au nom ya mariage babala kangai en plus na ya Congo a famille wana toza venir mo comme ba pesa kata mwana ta 10 francs te et puis na pesa mwana na ebité balandi na ngai ngana bino lo bito lukela ye solution a pesa mwana ou pas yango metiti mana zanga mon côté toza na Billy wetu donc dans le lobby système kaya ba chapeau quoi donc je te salue Billy. Oui, salut la douceur. Et c'est un maka sur mon onde ni nous et l'équipe bien. Ouais, et l'équipe nango bien na profiter na pesa nano balandi tout ya Congo check TV. Na profiter sous na pesa nano boss ya Pembe. Ah oui. Si bon moutombo place aux alliés mon père vraiment beaucoup de respect avec vous. Na profiter les sous na pesa nano Carmela Kabamba place aux alliés Bambo Tebele sans d'accord tayanga ya katu bikande ni tobetaka et ça l'a bien. Na profiter les sous na pesa nano mutomo kombote na sekina na vana pesa mbote. Cœur sensible, cœur sensible, la grande sœur propre. Yo bikande ni to sororaki mais to ranjango. Merci beaucoup. OK, merci Billy en tant que humain. Attends que quoi qui bon monter au salé loko et comme il moi moi soyo aboti moi na kenaki libala zungina moi na Congo moi na 2 ans et puis lelo moi na comme na 10 ans la famille dans la famille à mobile les zolo ba ke bazwa moi est-ce que analyse en tant que d'abord humain est-ce que est normal ou bien c'est normalité? OK, la douceur. Na telemela kama be oyebi. Mabe ya liboso na telemela nanu ya yo mobali oyo bazokendo balelo mwasi baponelo mwasi mutuna ezo salate ngabo ko ponela nga mwasi te ba ponela ke mwasi te tant mobali kuna musala ebe bala famille lobi non to ebi fi moko boto zana venir donc elle se comporte bien de ba ndenge ba proposer ki mobali puis mobali andima ki yango na kasi ba poneli parce que fi azo se comporter bien tu vois. Yango ba poneli la fille ba makamunyo so sibir na katanda kwa libala et ça c'est parce que mobile a fongola ki motema pesa e bolingote ba ye na mwasi mo boye parce que azo se comporter bien ça va voilà ye yo sala nini bala ye nde yango sko bolingo wana ezate nalobaka chaque fois likambo bolingo bino bato boyi bolingo te botika la ba yebi bolingo lokola ba Latus Tasser des artistes bilimbi et moi na muluba solo d'autres fois dit la polka de love botika la biso makambo bolingo parce que boyi bolingo te bolingo ezali kama motema bolingo kama motema nde to telemi bona la douceur na bi la douceur na lela fort la douceur s'il te plaît na lingio soki ye pa fongoli motema to lingani et kozala moi pas soki makambo ekomeli biso to komisango pa bato mais soki kenga na etokutani te monika cœur sensible abenginga allo mbi ozapi natindo quelque part olinga mwasi moboya muto wana zali kinanga fo bolingana naye nan tokutana na ete boyeba ke na kati wana vraiment bolingo ezate na sala ngo parce que cœur sensible asa nini na kende kolinga ozomona mabe comment na katanda kwana eza parce que bolingo ezala kité bon bien sûr roboti mobile nga zo kipe yote maman makamongo yango Afrique du Sud ozalaki il faut donc le kata moyen que même on pelle ngata na justice parce que motema mabe toi tu ne peux pas marier une femme au longoli moi na bato na Congo même en Afrique du Sud après ba nominer dire en plus moi sango azana zemi na yo moi sango pena azobotelo mwana po babengo papa ya kingani
ah bino bo sakana ke butu na bango ba botaka te ba bisa bino mobali mo boya botaka te alukaka mwana ai bisa bino pasi ni azala nango ya akoti na lopango kaka mwasi mutu apesi mbote bonsoir chérie mais tant bazo kende pas camarade moi ça pesi bonsoir chérie bana ba yembangu papa bonsoir papa yesu ko amoni pa na yezala bongo te pasi ni batona ba yokaka mais yo pena mwasi yango azolinga pena a peso valeur ba bengo papa ozo manipuler. Maintenant toi la fille omoni lelo to abiso mi bali na Platon nalinga na biso le kamoko mabe ba parola ngo mafuta te nga soki osali mabe komiko sa te ke bila okotela nga osambwe nga mabe te. La fille olongo na poto oye awa na kini bakipaka mwana wana te na famille osale fort mwana bien sûr aza ya yote ata osale fort ata osali nyonso mwana aza ya yote parce que babala yo asenta yote bazana droit ko déclarer mwana bazana droit ko kotala mwana ata yo sala nyonso sala tika bango batala mwana mais mabengo na telemeleza ke baboto la mwana te baza droit ko boto la mwana te so bazolinga bazwa mwana bazonga sima ba reconnaître ba bakende to baloba mo bako bakende bala ta mwana ozomona ba reconnaître non osali musala ebele na vie ya mwana wana lelo mwana za na 10 ans c'est ça non mwana za na 10 ans na tanyo so na kobandaka une année ti 3 ans olonga na yekuna na poto c'est que osali 7 ans na mwana tu as beaucoup dépensé tu as beaucoup participé vraiment na vie ya mwana wana. Alors famille so bozolinga bozwa mwana bo reconnaître mwana mwasi wana ke non aza mwasi bino bo balaki na mbongo malgré ndeko na bino a bêtiser. Vous comprenez? A bêtiser. Famille boye bisende ko na bino ke bili a lobby. Les jours nga na koyeba kombo na ye na démarrer makasi. Aza motema mabe. Ce que moni ke non nga na mwasi zo simata. Na lobaka chaque fois. Si ça tient pas, maman, to sa ndeni. Nga na no moni vraiment e simbate. To sorola bien, olingi to sa ndeni. Ça va zo oyo, nga na tikali na oyo, va faire ta vie, nga pe na tikala na sala vie nanga. Poko nyoko la motema ya mutu te. Na lobaka kaka toujours, konyoko la mutu ezala lisumu. Vaut mieux obomiye ke onyoko la ye. Ozomona, motema ya mutu na tan ya bolingo esala kapasi. Naloba toujours makambo bolingo na linga ko crier trop te parce que nazalaka mopanzi wana mais chance na ngai ezakaka donc vraiment maintenant ce que la fille lobby azo banga pe akende na nini la justice mais on a justice parce que basalaka mariage civil te maintenant ce que dans inquiétude dans commune à niveau on dans comme au banga parce qu'avec mon bal on a ka basali coutumier et puis ici maintenant sukoyo yo ndengo zana bokenda na communauté wela ka okenda free de site monsko place osuki mariage ndio mona kam omoninga nga jamais na ko salaire te ke to balani atoke communauté to ke commune ponga na yeba ko sa mutu mabete pour les jours yo ko salanga mabe commune ko telanga ozomona na keno commune yo siko kena communauté siko libala ngo l'état yebi yango te l'état yebi libala te pona ko sala malamu tellement que alingi mwana na yemingi ozomona bino famille bozo pe place à mwana mwasi wana botika nanu ko yo botola mwana na moma oyo boya kaka bozipe mwana bo l'équipe ata weekend na mwana bozongisi mwana continuer classe boye baka pe ko bakisa quelque chose na vie ya mwana wana bo participer ata na ba minerval bo soma ata ba rentrée scolaire bo sombili mwana biloko nyonso ya rentrée scolaire parce que za mwana na bino nazo yebisa la fille te ka boya na mwana parce que la fille mwana za ya yote mwana za ya mobali biso to za ba africain vous comprenez alors mwana wana aza mwana mobali mais bili na kajote mwana za ye mais tant mwana nga yaki na mokili puis le message a boya ki mwana apesa ki mwana na affection te donc mwana wana za affection papa te dans le mwana comme le bac non moi j'ai pas de papa donc je que ma maman mwana sa omi na ba niveau wana non wana vraiment na condamner maman likambo etali vraiment papa na maman oko yebisa mwana makambo condamner maman comment bili papa benga kama nani abenga kama na te ou bien que non ayeba donc la fille le but depuis moi na ya on a 2 ans papa tika en aucun jour azo atako de fil boy non ya papa moi na ya benga tout na ta moi na la mkinde ni maintenant que moi na siko en affection papa on deni bili ata yo moko la douceur yo na moni ozo côté la siko na yo côté la fille wana
nalinga bongo te na côté lié mais c'est juste donc la fille lobby que non moi na tikala ko solana papa na été je n'ai dit qu'on vient pas le problème est que aza papa ya mwana yo koloba bongo te émission yo beba pamba responsable mais il a l'argent que soit papa aza bongo yo siko mama zo yebise que na ko répondre yo yebisa mwana que papa na o se kingani papa na zala kabo mais aza na poto on na ko répondre yo est-ce que ba yebisa mwana bon mais non siko so mwana tuni que non bosco papa nga benga te poani te so siko mwana on ska tuni non siko papa nga benga te poani siko te siko réponse ni non zela nga no tokobota no mwana oyebisa siko mwana nanga atuni que papa aza wapi olio yebise que papa no c'est l'artiste des artistes bilimbi tu fais pas tes devoirs tu fais pas tes devoirs maintenant siko tu fais pas tes devoirs tellement que papa oza irresponsable nazo côté la yote nazo condamné parce que makamuzo c'est des amabe moi je suis un artiste comédien mutu na biso tournaka trop nazo ngina nsima mukena poser une question est-ce que tina nini oyo mobali wana bandi komoni sa moi si wana passe na kati ndako est-ce que yo est bien mais le côté dans la fait lobby bazala qui bien et le côté c'est ne faut pas me dire que le côté parce que vous allez quitter il y a toujours des problèmes et ça problème obo ekweyi ndé sali que non mobali a changé est-ce qu'on a eu problème wana abombeli moi na bata vierge problème nini écoute donc la fille lobby nga ko vierge na koti na libala moseka na donc je sais pas comment ba sala kasoki mobali au maltraiter mobali je sais pas comment ba nini ba kenda ko nani ko tricher mibali donc na koti vierge ba maté nyos o na zoki na Congo comment batandela mobali mbeto comment balambela mobali comment ba sala mobali au servir na mesa au servir tina mbeto je faisais tout la douceur maintenant mobali kaka sibutima boy na kena ko hôpital na ye boy na PC papier que non dans zemi bah moi peut bolingwe kei moi je ne condamne pas la fille. Mon problème c'est quoi? La fille il faut yebisa mwana que papa na yo il s'appelle Kingani, ça c'est un. De deux, la fille faut reconnaître que famille wana bazana droit. Ozomona bazana droit likolo ya mwana wana. Naza omoni lelo ne na lobela likambo eza ya pasi. Ozomona parce que mwana mwasi wana na ba pasi ya moni na poto na Afrique du Sud na ndinga ye awa na kin a continuer ba pasi wana ya kobokola mwana. Omoni nako ignorer yango te. Nazo féliciter non parce que ebele baba ki ma charge. Ba muso babwaka bana na babalabala. Ba muso babwaka bana na kalamu. Mais yo ndimi pena ba pasi wana ozana mwana na yo obundaka na ye. Félicitations pour oza pena mama malamu. Mais reconnaître que mobali wana aza papa ya mwana quel que soit zotinda eloko te. Tellement que ye ninga zana aza irresponsable, aza tata moko azanga mayele. Vous comprenez? Alors kolanda te azanga mayele la kisa mwana ke papa na yo aza burik. Papa na yo aza zoba. Papa na yo azanga mayele azalaka na poto ya azala na Afrique du Sud atinde la kayo eloko te. OK, merci Bilimbi. Maintenant ce que la fille a libéré moi na kaka boye bien ou bien car a continuer à garder moi. Non, a libéré moi na te. A ko libéré moi na bongo te attendre nini. Famille boya bovani sa la fille so bokomi na posa bo récupérer moi na peut-être non to récupérer moi na to faire voyager moi na boye ba ke affection la fille azana ngopona moi na wana eza makasi so bo botoli moi na mbala moko bongo article na pasi makasi na motema bokende nango molo bo solola bo pesa la fille quelque chose parce que aza mama mwana amoni mwana wana pasi bo pesa quelque chose o ekoza la ke non et de na moment nyonso azotika la wana bozo mwana na kimia mwana kende mais je suis sûr que mwana wana soki lelo oyo atabotine na États-Unis d'Amérique atangi ba classe akobosana kama mama na ye te soki ki akolinga sala makambo eza na batu mususu bapozanga ba question un jour boye na Congo check mwana moko akenda poto comme ça akomotinda biloka na maboko mama na ye eza ba makambo boye omoni soki mwana na suivi yeba ki akoreconnaître toujours nan mama na ye omonele passe. Alors biso ba papa to sala ka boy to sala ka ba makambo ti moi ça boto le mwana moi c'est pena ou bali moi si vierge ou combien de personnes ba ka basia vierge aso ka moi si mo boyabi o vraiment ngam moko nde na kata basashia sika mais OK okutana na mutu mususu boye mazemba beta mais yo pena okutana mo simo sika yo moko fongoli mais on sala ba fier au monde ça mona ba to passe o mo tema mabe yo vraiment pour émission eza bolingo na ko démarrer makasi tena bolingo na démarrer te pour na ibi passe nini passe bolingo esalaka mais yo nozo pena ta mususu o yeba façon ni nazalaka na démarrer mabe oko yebi comment mbala ngote. OK, merci Bilimbi pour l'intervention na yo. Mbala ngote comment mbalte salaka force ko bengisanga na plateau na yo lukelanga ba kombo na bato ne fo na bimisa bango na poisse dans Afrique du Sud non yebe ouais mais moi ça me faut yebisa yo
Mwasi abomi kwa mbali. Obi yo komina poso ok pa mbali wana ok na. Démarrer ndo oyeba makambo. Tobo Karoloba. Merci na bilimbi merci na balandi nyonso. La fille ko libéré moi na tende zaki analyse na biso ato sali mais balandi nyonso ya interno bo continuer sous donc ça la ba commentaire na bino et ko ça la biso bien esunga la fille oh Sarah se demande apé ça moi na bien apé ça te mais ah biso to ça analyse obi que non a libéré moi na te ba commentaire na bino et ça la kabiso lisusu ba bien donc to chité vers la fin bilimbi et liloba na ya suka et puis opé ça ba ya yombote ouais liloba na suka izaka ka epa ya la fille nazo senga yo vraiment o mekempe ko zala ferme na maloba nao yebisa famille wana ba mekempe ko comprendre que oza mama ya mwana oza na affection ya mwana na yo osala ibele na vie ya mwana wana pe famille bo comprendre que non mwana mwasi ya moni pasi makasi ya kobatela mwana oyo mobali wana a comprendre que asali mabe pona nga mobali na osenga okita osenga pardon senga mwasi pardon abotelo mwana quelque soit makamyo so elekanaki senga pardon mikolo eza système ya papier mais ti na tie papier wapi mikolo eza système ya papier o aboka angate soki komono ekoti te benga to solola osololi na sololi yo ibika ne masolo ngo ezalaka na boki nanu Carmela Kabamba na Londres le cœur de l'homme puissant moi ça mukusa lekimila ina talo Carmela place aux ali bambo tebele na boki sans d'accord sanga ya kati ibika ndeni to sololaka kode la mama ma grande sœur propre kuna na États-Unis place aux ali bambo tebele Azmak la canadienne la petite sœur de Jerry Kobetox 207 balobi charge ali banga na eza na maboko nanga mutu muso aboka te so mutu aboka kezo nanga ba problème Jeanne Furaya place aux ali pena bamo tevele moi sia mwindu weye na tafuta mambo na mie Jeanne bamo tevele place aux ali Hervé Kungu mobala bato iket ça la place aux ali pena na États-Unis bamo tebele Julie Mambote ma grande sœur place aux ali bamo tebele cœur sensible moi Simbiji. Sans oublier Metiti Manasi ma caméra au salaka teke l'artiste assez des artistes bilimbi ebolandanga partout dans le monde entier Metiti Mabambo Tebele merci Susunayo moto ya minga lelo na plateau nayo na pesi suba merci bye merci na balandi nyonso na balandi nyonso Congo Check TV donc quand on est tolobi ba commentaire na bino tozo zelango et ça la biso vraiment ba bien donc na pesi sous un grand merci na mon boss papa Sibomu Tombo papa je te salue à partir d'Allemagne et na pesi sous à ma grande sœur chérie cœur sensible balobi yende makambo mon Dieu Gokao je salue encore héros dans l'ombre Alfred Mwinza na Katia France papa ya batu ya ba meti papa ya Atalvi Mwinza et Isaiah Mwinda je salue encore mon frère Yannick Mabialo et puis je vois encore ma maman chérie Mirvi Kyoka dans mon thème il y a ingénieur Nza dans balobi moto a Simbi ma solo ya construction na kati ya Congo oyo a Simbi ba construction no ya Chabani Nonda dans la kati ya Congo et puis je salue encore Claude Mindele je vois ma sœur Yolande na kati ya Luanda je vois encore mon frère Emani donc je vois encore ma grande famille na kati ya Paris ma tante Brigitte Kenge Mbanza na kati ya Paris je te salue et puis je vois encore ma tante Anne-Marie na Mbanza na kati ya Paris na pesi bino nyonso mbote et puis donc continuer comme ça la biso confiance et sans oublier la copine de quelqu'un Hélène Moussofi Bambote na yo ebele merci na bino nyonso boko zo atambola na biso et puis continuer ko s'abonner bo ba commentaire na bino et ko ça la biso vraiment ba bien bye bye donc tokutani sur notre prochain numéro bye bye que Dieu vous garde na lingi bino ming check Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.